N'espace vide wana ba commis service d'accueil. Na service d'accueil batu nyonso bazoya na éternité. Ba koma kananu na parti wana service d'accueil. Mususu bazo pambola nzambe kasi sika wana batu bavande ko lela te. Mais batu bavande ko kamwa mutu moko ta bande ko ndima ke ya kuiko koma na sika wana. Batu bayambani. Siko ngana so kamwa nini bana basi bazo yamba bana mibali. Biso na mokileza akati omona mwana mobali bo mwasi na ngate na ke ko serrer na nzoto okomona yambia serrer na nzoto babandi ko sepela babandi ko adorer nzambe bazo pesa lokumu kuna ato kuchimwa snobo pesa na baba dot makamtu kuna bolingo sini mwasi amoni mobali na ye mobali amoni mwasi na ye mais bazo benga na ba frère na ba sœur. Oh oui papa Stan o l'accès que biso lolenge ni banzembo e utaka et pas grand maître ezokita inspiration ah mais banzembo ozo utana et pas enkolo et kitaka ndenge ezali ba repas céleste mais okokuta pe ba repas ya batu na batu ya bikolo na bango ya bamboka na bango soka azalaki mundibu akokuta ba repas na bango ya malamu ya mboka na bango ya muluba akuta pondo mai pe bako bandi komona ba ange belé bazoyamba batu ebele bazoya bazalaki bana mikie mikolo même si le chemin du paradis est difficile, mais moi je crois qu'il y a des âmes. On s'en va bongisa, bakota bokonza likolo. Oya ndimeli Yesu, akozala jamais déçu. Banzembo bande ko beta, nazoka banzembo ezobeta, nazoka ba mama na Yerusalem ezobeta. Pardon papa Stan. Ba mama Yerusalem. Azamwana motote, oa kosangai. Abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo bona na katempeni mama kandelobi kolebe mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose. Tolobi a tout.
Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre ba kokata. Ata ba généraux ba osala nini? Losako mokonzi. Nalobi ata ba ministre ba osala nini? Losako mokonzi. Ata ba président. Losako mokonzi. On y va. Inanayo. Katela yetoke, on y va. Disponibilité ya molimo ya mutu nde ezali kogarantir sali na yo ntango yo ozali komipetola na se ya mokili oyo okobikisa molimo na yo alors toyaki kozwa vitesse d'éclair po torejoindre bato bazali komata na espace ntango tobandi komata namoni ke tobimi mokili tokomi na frontière ezalaki à la fois awa création na éternité création epai esuki makambo nyonso nzambe asala ba étoile nyonso esuki awa espace oyo ebandi wana ezalaki espace vide na espace vide wana bakomi service d'accueil na service d'accueil bato nyonso bazoya na éternité bakomaka nanu na parti wana service d'accueil ntango tokomi place wana tokuti baange ebele babande kobeta musique bazobeta bafanfare bazoyemba mpe bato wana bakomi wana bato wana bazosepela bamosusu bazopambola nzambe kasi esika wana bato babande kolela te me bato babande kokamwa motu moko ta bande kondimaka ya koki kokóma na esika wana ezalaki lokola retrouvaille okomona bato mibale bakutani azondima te alobi eske junior yo ya awa ye mpe alobi sophie yo mpo okóma awa okomona bato bayambani siko nga nazokamwa ndenge nini bana basi bazoyamba bana mibali biso na mokili ezalaka te omona mwana mobali boye mwasi na nga te nake koserie na nzoto okomona yambi aserie na nzoto babandi kosepela babandi koadore nzambe bazopesa lokumu nga siko na makanisa bo mutu nabi jamais yesu tala bana mibali nde bazoserie bana basi ayebisinga awa bozali na bacor glorie sentiment ya mokili ezalaka lisusu te awa bato bazali na bolingo mwasi na mobali azalaka te mwasi amoni mobali na ye mobali amoni mwasi na ye me bazobenga na bafrère na basœur bazosetone azondima te pardon papa sitokotana te mama moke donc kuna ata okuti mwasi no bopesana babadote makambo tu kuna bolingo esini bolingo eza lisusu te frère na sœur kitoko ezalaki place wana esengo bato siko baretrouvaille ezalaki na esika wana na bandi komona baange ebele bazoyamba bato ebele bazoya bazalaki bana mike mikolo même si le chemin du paradis est difficile mais moi je crois qu'il y a des âmes oyo nzambe abongisa bakota kokonza likolo même atali fele kolakisa biso nyonso eza impossible nzambe atikali kaka nzambe aba possibilité bana mike bazalaki na esika wana mikolo bazalaki na esika wana bato wana nyonso bazosepela bazoyemba bazali koyemba nzembo car il est glorieux et digne de l'aimer l'agneau est souverain siko na bandi kokamwa ndenge nini nzembo oyo ezobeta na esika oyo ange moko aye place biso ozalaki na yesu soki ngai nazokamwa makanisi ngai nazokanisa na mutu bango baange bazorépondre ngai makanisi nazokanisa na mutu yesu azorépondre ngai ayebisi ngai kokamwa te mpo yoki nzembo oyo ezali kobeta awa banzembo ya nzambe ewutaka na likolo ekitaka na mokili mpo na kopambola bato ya mokili banzembo wana ekobeta mpe awa na nkembo ya nzambe ya libela na libela banzembo bande kobeta nazoka banzembo ezobeta nazoka bamama na Yerusalema ezobeta papa stan bamama ya Yerusalema bamama na Yerusalema bamama na Yerusalema ebeta na likolo botika kobeta tolo kolela pona bino moko parce que place wana ezobeta wana non tokomi na paradis te tozali kaka na centre d'accueil epai bato soki bauti mokili bayambaka bango place wana banzembo ezobeta place wana bazobenga yango bacantique de l'agneau banzembo oyo nzambe inspiraki apesaki biso alobi ete baadorateur na ngai wana tokomona so banzembo wana ntango tokolinga tokota na paradis nde kuna kozwa siko explication malamu ya bachanson ya nzambe na banzembo ya nzambe te mais oui papa stan olakisaki biso lolenge nini banzembo eutaka et pas grand maître ezokita inspiration mais banzembo oyo ezouta na epai ya nkolo ekitaka ndenge wana tokodevancer témoignage ok il faut tokoma place wana tomona ndenge banzembo yaka na mokili siko baange wana bazosepela
bato bazoyemba siko nga nazosepela penza penza mona sepeli mona azolinga te omoi ndenge bana mike bazalaka azosilika te mpona nini oyo eza nzembo na biso oyo banzembo na biso mokili yango nga siko na ndiko oyebisa yesu bino nalola bozalaka na banzembo te bozwaka banzembo na biso mokili bobetaka awa bandi koseka ayebisinga mwana nga zala na kimia zala na esengo mokili etondisami na mbindo kasi maloba ya bomoi ezali kokita mpona kobikisa mokili bien aimé to bandi kosepela baange wana bazoyemba na bandi kokamwa bato mibale bakutani mwasi na mobali bazobenga na frère et sœur mais bazotunana lokola mobali ayeki nsima ya mwasi mobali azotuna mwasi azotuna mobali alobi bana ndenge nini otiki bango na mokili bazali malamu balanda nzela ya sembo balanda nzela ya verité po ete biso baboti te tozala bomoi likolo na bango oyo asali likolo na se ye nde aza na bomoi epai na bato wana bazali kosepela bazoyemba miziki ezobeta non nazalaki perdu na cité d'ambiance wana eza na bar moko te ya mokili nayebi te ambiance nini moto akocompare na ambiance oyo wana eza ya nzambe atokenda babar okota na baboite okota na bahoteli ya ndenge na ndenge osala loyenge ya mokili na invité oyaka na pa ya yesu okosepela na mokili oyo tokonyokwama mpo na verité mais kuna tokozala na récompense ya esengo. Alors bato wana basaki na ambiance moko total nakuti bato wana basaki na ambiance moko total bato wana basaki apprendre bato lolenge nini basa ko expliquer bango lolenge gloire ezali ange wana basa ko féliciter bato mais chose étonnant na moni place wana d'abord babandi ko pesa bato ba fruit babanda kolia babandi ko pesa bato bambuma bato babandi kolia bambuma wana. OK. Na tuni yesu bambuma o bazali kopesa bato ezali bambuma nini abisingai ezali ba fruit de consolation nde bato bazali kolia baswa consolation po mitema na bango tondisami na bapota na ba souci ya ba réalité bakute nango na mokili yango bazali kolia ba arbre de consolation na mboni mutu moko bande kolia ba fruit ma mutu na sima ki fruit ya manga na tali bien na bi yesu o ezali manga ezalaka na mokili ayebisinga biloko ya malamu oyo nzambe asalaki na mokili yango mpe bokolia yango na paradis. Mais réponse mosusu apesaki ngai alobi na ngai boye repas oyo okokuta na paradis ezali barepas céleste mais okokuta mpe barepas ya bato na bato ya bikolo na bango ya bamboka na bango soki azalaki mundibu akokuta barepas na bango ya malamu ya mboka na bango bakokuta na barepas baliaki na mokili oyo baliaki ya ba village na bango pe bakolia na biloko ya nzambe o bakokuta na esika wana mutu wana bande kolia. Pardon papa instant tokenda a question réponse otangi babilo belo lobi neti okuta babilo me katani apuya na bible neti kota na apuya na bible koten sur les fruits sur les fruits célestes. L'Apocalypse dit ceci. Apocalypse combien? Je vérifie le verset. Voilà. Le verset nous amène déjà à la ville, mais je parle seulement de l'arbre. Il y avait des fruits célestes au milieu de la place de la ville. Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur ses deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fruits, rendait son fruit chaque mois. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Les trônes de Dieu, là déjà tout comme une carte. Mais les trônes de Dieu, je parle qui de l'ambiance, il n'y aura plus d'anathème. Les trônes de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les verront en face et son nom sera sur les fonds. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura ni besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Donc par rapport à Apocalypse 22 chapitre 2, vous êtes vraiment convaincu qu'ils ont appuyé un message au Pessiwana? Moi je parle du paradis, n'a pas si verset qui parle des fruits, parce que j'ai trouvé ces gens... Au milieu de la place de la ville sur les deux bords du fleuve. Oui. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits. Oui, oui. Ce n'est pas au ciel.
Oui, je dis clair. Je dis premièrement, non. Là, c'est le ciel. Au milieu De la place de vie, sur le verset 1, il montra, sur Apocalypse 21, verset 9, on parle de la nouvelle Jérusalem. De la ville. Oui. Limpide comme du cristal. Oui. Qui constait du trône de Dieu et de l'agneau. Très bien. Voilà. Ce que nous comprenons, le texte est bien, il y a ciel. Il faut jouer dans Apocalypse 21, verset 9. Nous comprenons dans 22. Et la même histoire, ils continuent dans le chapitre 22. Le fondement de la question est basé sur biloko ya mokili. Ope batbaliaka awana se retrouva kiango kuna na esika wana. Voilà, en regardant dans la Bible, il y a un verset qui nous dit ceci. Paul dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point attendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc avec ces choses-là, il y a des choses que Dieu m'a révélées par l'Esprit. Et c'est difficile dans le vocabulaire humain de comprendre. Mais j'ai trouvé ces choses de la terre. Et je l'ai défini que lorsque le Christ a parlé, alors bien été, tu se retrouver dans la culture na bango. Pe bakolia na biloko oyo nzambe abongiseli bango. Ce qui n'a bien répondre na verset oyo uto parler autour de la question, il y a nourriture terrestre dans le lieu céleste. Merci Papa Aston Tozokoba. Oui. Alors nakati ya centre d'accueil. Centre d'accueil wana non tokomi na paradis te. Mais ezali esika oyo batu bakomaka d'abord avant bakende na paradis. Batu wana skondeke babande ko se réjouir, ambiance, retrouvailles et salaki makasi esika wana. Mais nakutaki degré ya population o bazalaki na esika wana nakoki kotanga nombre na bango te. Batu bazalaki ebele. Bango nyonso balatiki ba vêtements blancs. Après na moni service moko ya ba ange babande ko servir bango ba ji yango ezaki lokona milangi moko ya plastique mais ba forme nango après na mokileza te ezali forme sali lokola boule 3 fois ba ji wana bande ko pesa bango ezaki ba ji naturel ezaki ba ji ba fruit nyonso batu baliaka nde bakongani ko servir batu ba ji wana na tuni yesu pona nini batu wana bazali ko mela ba ji ngape sengeli na zo ji na mela ayibisinga ite po yo zali lokola bango te. Yo uti mokilo eko rendre visite kasi bango ba payer prix ba kufi na kati na kondima ngai nde bango bazali komela ba ji wana ba ji o bazali kobela ezali lisusu kaka ji ya consolation bato esengeli bazala consoler balongola bango mawa pasi pe minioko bamona kina mokili awa nde esengeli ba se réjouir. Après quelque temps to moni ba trompette bandi ko beta ba trompette beti mbala moko ba bandi ko annoncer et esengeli bo se préparer pour bon matin. Mbala moko batu nyonso bazaki na mulongo basali batu nyonso wana basali mulongo à file d'attente babandi ko mata. Échelle moko eko apparaître dans l'espace. Tant échelle wana apparaître, échelle ngo zaki tout en or mais bandi ko ngenge zo pesa ba éclat moko ya makasi. Kuna place wana moye ezalaki te. Mais lumière oyo ezaki na esika wana yango nde bande ko éclairer. Donc bazaki na lumière du jour oyo tozana na mokilité. Bazaki na moi te, bazaki na étoile te. Sauf kaka batu babande ko ngenga lokola binzoto. Na tuni epona nini batu wana bazo pela pe lokola ba minda na esika oyo. Ayebi singa te mwinda wana lisu batu bazo pela. Ezali misala ya malamu oyo ba Kristo bazali ko sala na mokili. Tango ozali ko sala bolamu, ozali ko ngenga na kati ya obscurité. Ndenge na Matthieu chapitre 5 Yesu alobi na biso. Alobi ete bino bozali mpole ya mokili. Esengeli bongenga pe bocha mwinda na bino emona na ndako mobimba. Alobi ezali misala ya balamu. Yebisa bana na ngala mokili. Basala malamu, bayeba kofuta badim, bapesaka ba offrande, basunga ba orphelin, basalisa batu bazana ba problème, basalisa mutazali na pasi bafuta badim. Oui. Yesu alobi bafutaka badim bapesaka ba action de grâce basungaka ba pauvre basungaka ba famille na bango alobi ebele bozali kosundola mabota na bino kasi po boya kosunga kaka etonga na ngai alobi ete yebisa église na nga batala ba famille na bango batala ote mutu azali ndoki ote mutu azali mutu mabe alobi bolinga même batu bazali kosala bino mabe bosalisa ata batu bazali konyokola bino nde bokozala mwinda oyo esengeli ngenga na se ya mokili. Nde batu wana babande kongenga lokola minzoto. Kasi na batu onde bazali kongenga. Batu musuminda na bazali kongenga makasi. Batu musuminda na bazali kongenga moke.
na tuni pona nini basusu eza kongenga makasi bamosusu eza kongenga mike alors iba o minde eza kongenga makasi bango bazalaki ko évangéliser na mokili bazalaki koteya liloba nzambe bazalaki koyoka soni te bazalaki kopesa bato baconseil bazalaki koedike bato basalaki bolamu mingi bazwaki mpe bambongo na bango bazwaki mpe biloko na bango à tel point base privaki na babesoin personnel mpo baede bato mosusu bazala malamu na mokili na tuni bongo baoyo ezokongeka mike alobi bazali bato bazalaki kosambela na bango bazalaki kotambola na kobanga ngai kasi babande koteya sango malamu te pa ya bato mosusu nde bato wana bazali mpe sauve me mwinda na bango eza kongenga malamu te eza kongenga me eza kopela makasi te yebisa église na ngai liloba oyo epesamaki kaka mpona bapasteur te mwana nyonso ya nzambe azali na mokili ateya sango malamu mokili etondisami na molili kasi bino bozala mwinda na se ya mokili oyo ntango yesu azali koloba na nga échelle wana apparaître namoni bato babandi komata na échelle wana bato wana bazomata bazoyemba banzembo ezalaki tellement ebele ya mokili mobimba banzembo mosusu banda na botama na tikala koyoka yango te banzembo wana ezobeta place wana bato wana bazoyemba bakantiki bazosepela bazandi komata na escalier babandi komata na escalier yesu abisinga yaka tomata na escalier oyo tobandi komata na escalier wana tangu tomati na escalier soko bimi likolo na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau en travailler tes micros donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0 tout ça là boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa mokio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence mo ifungami komo nango Nazareta na kufie agence lisusu nakesa su mulongo kuna kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli atika boyeko yeso mona makamba bongo na monte bato bapesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki na ngai yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndebono na poto ko sunga yo awuzika biloko kolia. Eh mama Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili e bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Batwana bazobima tozoma bazoki kotelema. Biso bitu bandi koya. Tangu to bimi kaka place wana. Tomoni etandi moko ya munene. Na musika to bande komona cité moko ezongenga ba minda na musika. Ezopela. Munene ya cité wana na kuexpliquer mukaka tangu Yesu akobanda koyebisa ngai. Cité wana ezali komona na musika. Epai biso to bimaki. Na epai cité wana ezali
ezali lokola 10 km d'après ba maître na biso ya mokili. Mais ozomona yango ya munene kenda ba minde ezobeta kuna ba nzembo ezoyembama ba banderole esika tobimaki ba banderole ezopepa bakomi l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, la cité merveille de Dieu ezopepa ba banderole ezopepa dans l'espace ba banderole nyonso ezaki ya pembe mais ba écrit ezaki ya rouge bazo komakaka l'agneau de Dieu, l'agneau a été immolé bazo komakaka ba écrit wana ezopepa partout. Batu wana skotong to bimi biso nyoso esika wana na Yesu ndenge tozaki ne biso to bimi pe batu wana pe mususu bande bango pe bayaki lola bango pe babimi place wana na etandi wana to telemaki bazaki na mabele lokola biso te tozana mabele bo na mokili bango ezaki loko ba matière précieux nyonso eza mélangé ezaki kongenga lokola ba or ba chrysolite ba émeraude ba diamant ba pierre précieux nyonso ezaki ba poussière bazaki na mabele lokola biso te bango mabele na bango ezaki forme wana esika to kitaki batiki biso nyonso to telemi wana ezaki na 12 directions et bande komema na 12 portes ya ville omoni makadam ekenda boye prince kenda boy bazaki na ba prince lokwa ya biso ya mokili ndenge biso ba prince ezaka eza pe na ba bordi na mopanzi pe bakataka nde tokataka ba bande kuna pe ezaki lolenge moko sauf que biso na mokili eza ba caillou mais bango eza ba caillou te eza ba pierre précieux mélangé nde esala chaussée wana mais ezalaki 12 ekei na 12 directions soki makadam moko ekei boye o musu ekei boye na espace wana ezalaki na ba jardin na kati ba jardin wana ezaki na ba ange wana vêtu en blanc bazaki na ba sensoir na maboko na bango ba sensoir ande bazo ningisa ngo misa milinga wana ezo misa solo ya parfum et pas ibiso to telemaki ba service ya ba char e bandiko ya na ba char wana nyoso ndenge zoya ba char musu eza na ba 2 cheval musu eza na ba 4 cheval musu eza na ba 10 pe char eza na sima ange moko zo kupusa ngo soki bakomi place wana tozalaki bazozwa kaka mutu moko na service wana siko ba ange wana bango bazaki vraiment na esengo komona mutu bazaki komona mutu donc eza niveau moko très élevé mutu azwa capacité azwa pouvoir ya kolonga mokili etondisami na mbindo etondisami na mabe pe mutu akoma na esika wana donc mutu azaki considéré na considération moko koleka même ba ange wana donc bango bande komimona donc baza inférieur ya mutu po mutu auti na mokili eza difficile akomi na esika wana soki babengi kombo na yo omati na char wana ekie na yo siko na 12 directions bazozwa bato bazokende na bango na ba direction na bango et comment qui na tour na biso char wana ye et bengi biso ngai na kina mati mati alors mutu wana azaki kokumba zoko asuko kumba te na tuni spona ni azuko kokumba te alors il peut être kembo na ngele kimakasi yako iko memangai te kasi ngano to kokuta na ville na tikali mbala moko na kata char mbala moko ya disparaître tanga disparaître na moni ange mususu aye amati to bandi ko kende la char chakango ezaki baruna ngo ezaki tout en or ezongenge ezopesa ba éclat ange wana tozokende wana azokumba pe wana azoko expliquer ngai na tunie ba oyo bazana ba jardin oyo ba ange musana bango ezani po ba jardin ngo ezaki penza ba fleur moko emunene bele pesa kina banzete mais nyonso eza kongenga kitoko eza esika wana nazo trouver maloba te ya koloba température ya kuna eza na fraîcheur moko donc na niveau moko inexplicable na tuni pona nini ba ange wana bazoningisa ba ascenseur na kati ba jardin ayebisi ngai ascenseur wana bazoningisa ezali losambo oyo bato mokili bazali kosambela epai ya nzambe bazali kolela butu moyi epai ya nkolo nde losambo na bango baza konyokoma na bapriere baza na baproblème bazolela nzambe azale yano na bango bapriere bango bazali kosala yango ezali parfum mpona kopesa solo kitoko awa na paradis ndenge bandi koningisa baascenseur mais na kati na bango su pembeni na bango eza na kati ya bahotel kaka na kati ya jardin natuni bahotel wana eza nini ayebisi ngai ezali bahotel d'exaucement bapriere oyo bato basalaka yebisa bata mokili nzambe ayokaka bango losambo na bango yango ezali kopela awa moto batu wana nzambe azali kopesa biyano yango ezali hotel ya awa yebisa etonga na ngana mokili ete Yesu azali réponse
ya kolela ya bato na mokili. Wana ange wana zo yebisanga yebisa bandeko na biso na mokili, yebisa ba frère nanga azobenga na bakombo nyonso, yebisa bandeko na biso, yebisa ba frère nanga, yebisa baninga nanga, yebisa bandenga na biso église, yebisa bango ete losambo na bango ezali awa na kembo ya Nzambe. Ata bazo sambela bazo lela beba ke Nzambe azali réponse. To bandi ko pusana na moni hotel musu ezopela moto makasi, na tuni pona ni hotel ezobimisa moto makasi. Alobite bato bazali bato ya bavie ba jeune ya ba sacrifice na mokili, baza ko gêner mingi, baza ko sambela mingi na mokili, yango wana moto ezali kopela makasi awa. Alobi moto oyo yango ezongaka pona réponse na bango na mokili. Bato basalaka ba jeune, basalaka ba sacrifice, bazwaka autorité likolo ya makambo nyonso oyo ezali na mokili. Yebisa bana Nzambe bazala bato ba jeune, bazala bato ba sacrifice, ata mokili kotelemela bango, ata bandoki bakobundisa, ata bato balingi kosala mabe. Soko ozali muta ba jeune, oza muta ba prière, oza muta ba retraite, alobi okozwa autorité na mokili oyo mobimba. Ndeto bande koleka ba hotel ba ange wana baza ko expliquer nga tozoleka ba ascenseur. Na moni ange musu asimba ascenseur abande ko ningisa ascenseur, après quelques minutes milinga ngo ekati. Na tuni bongo ya telemi pona ni ba ninga bazo ningisa kaka me yaza na milinga te abakisa milinga abisinga ite mukolo milinga wana sana mokili azaki ko sambela mingi malingine su ko sambela te. Alobi bandana bandai ko sambela Nzamba nga yoka kangate ba problème yaka kaka nazoka nanga ya noté na ko sambela nanga lisusu te. Yango wana ascenseur ange mo ningisa ngo lisusu pesa milinga ezali te. Alobi yebisa bata mokili, yebisa bango Nzamba alobi bakuba na ko sambela ata biyano amoni lelo te, ata moni lobi te, lobi akozwaka kaka yano ya losambo na ye. Nde tobande ko pusa na ba service à char. Tangu to pusani to kokome sika ba service wane sukaka to kiti na char. Tangu to kiti na char to kutaki de milliers d'anges baso beta miziki batu bazalaki wana na sima na bango ndi salaki na ville ndi yango to kolobela ville wana. Sko ba orchestre o ezalaki wana pona suka ba orchestre wana ezalaki 135 orchestres. 135 451. Yokaba un asuka prophète. Oui. 351. 135 451 orchestres. Na yeba ki yango ndenge nini ba ange wana tellement bazalaki ebele bazo beta siko banzembo nde wana tokolobela ba miziki bazo beta siko banzembo bazo yemba banzembo tellement bazaki de milliers d'anges. Parce que ngana zaki lokola perdu bato to yaki to komi instinct to komi mukie par rapport ya ba ange wana ndenge bazali. Nde na tuni ange wana to bande ko tambani na tuni ba ange bazali ebele boy baza koyemba bango babandelaka banzembo te. Soki bazo yemba nzembo eleki ba yemi nzembo mususu, nzembo eleki ba yemi nzembo mususu. Siko ba orchestre ngo bazaki ba groupe wana na groupe moko bakoki kozala des milliers d'anges na nombre moko innombrable okoki kotanga te. Nde ange wana ebisingai oyo ezali ba orchestre céleste bango nyonso bayembaka kaka mpona kembo ya Nzambe. Ba ange wana babande koyemba na kati ya mitema na bango. Ozomona nzembo ezobima ezobuta tina kati ya mutu aza ko s'exprimer ye moko. Plutôt ange wana aza ko s'exprimer vraiment na mobimba na mobimba po yembela Nzambe. Ba orchestre wana bazoyemba banzembo différent. Mais banzembo wana ezaki na harmonie ezochama dérangement te. O bazoyemba nzembo mususu. Ba o bazoyemba nzembo mususu. Ba wana bazoyemba nzembo mususu. Mais nyonso ezochama bete. Ezokende kitoko pe ezokende malamu. Ba ange wana diki bazoyemba bazopesa Nzambe lokumu. Ba orchestre wana ezaki pe na bakombo nango. Okomona ba musu balati ba roba pembe. Okomona na mukongo na bango bakomi sali béni de Dieu. Ange yebisinga alobi moni orchestre oyo bango bayemba kaka banzembo pona lobiko oyo Nzambe azali kopesa batu na se ya mokili. La sali béni de Dieu. Bango bazo kumisa lolenge Nzambe apikisaki batu. Okomona orchestre mususu eza wana
bakombo eleki tellement ebele na nombre wana na kokoma na nyonso te. Okomona mosusu orchestre mosusu bakomi parole de Dieu. Alobi orchestre oyo bango bakumbisa bayembelaka kaka liloba nzambe ndenge eza koteama na mokili. Si je me souviens, la Bible dit que mon âme chante ta parole. Bango bayembaka kaka maloba nzambe, baresitaka kaka liloba nzambe. Okomona mususu or consolation. Bango bayembaka kaka nzembo ya consolation. Ba consoler na nzambe. Bazoyembaka kaka nzembo ya consolation. Ba nzembo wana consolation pona nini? Nzambe aselaki ko consoler bato bazaki na ba problème. Bato bazaki na ba difficulté à travers nzembo. Okomona mutu awo na mokili. Wana siko tozokoma pai ndenge nzembo yaka. Okomona nzambe azali na réponse ya ba nzembo nyonso. Nzembo nyonso ezoyembaka kaka te tokende lola. Ba nzembo ezali reparti. Oyo ezoyemba orchestre wana mususu bazali basé kaka pona makambo ya guérison. Bato bazali na bapasi. Bazali na posa bayembela bango ba nzembo. Oyo ezali kolakisa bango ke ata na maladi na yo Yesu akosala nini? Akokangola yo. Ba ange wana bazoyemba ba nzembo. Na bandi kokamwa. Mais parmi ba groupe ba ange wana, bango bazoyemba na moni groupe moko ya orchestre ezali composé na batu. Mais na biti awa bango basaka ba ange. Pona nini batu bazali? Abisinga iko kamwa te. Bato oyo babandeki koyembela nzambe na mokili. Basalaki miziki ya malamu na mokili. Yebisa bango ete bakoya ko continuer koyembela susu nzambe na kembo ya libela na libela. Omona ete molongi te papa instant. Molongi. Au début là, bato na yebi tokomona bona kata paradis. Mais wana bazaki kaka ba musicien chrétien. Ah, bizaka. Oya kaka banzuto ya bato. Donc symbole. Donc baza tellement belé bango bazoyemba. Ayebi singa bato wana bakoya ko continuer métier na bango. Bakoyembela nzambe. Na mokili bayemba kipo bazwa gloire. Kasi awa bakoyembela nde kembo ya nzambe. Na ba orchestre wana na moni ba ange wana bazoyemba. Bazoyemba banzembo. Na Tunisco ange tozaki naye. Pona nini banzembo bango bazobandela te. Abisinga te. Ba collecteur de chansons bazali. Soki bango bayembi nzembo esili. Ba ange musu bayeba lokoti maloba na bango wana. Ba chango na panier. Soki bayembi nzembo esili. Ba ange wana baye na banzembo ba chango na panier. Abisinga alobi ba composer la nzambe nzembo te. Kasi bayembaka oyo nzambe azali kopesa. Bango bakozanga maloba koyemba te. Banzembo ekosila te. Po compositeur ya banzembo oyo ezali nzambe ye moko. Alobi bakoki koyembela nzambe nzembo te. Mais nzambe azali kopesa bango banzembo oyo esengeli bayembela nde ye moko. Kasi bino na mokili boyembelaka nzambe, bosalelaka nzambe banzembo. Yango wana milimo na bino etondisami na mbindo. Kasi soki bobandi koyemba banzembo oyo nzambe azali koinspire bino, bokobikisa bato ya mokili. Pe molema na bino ekotondisama na bomoi. Tango ange wana azali koexplike nga ba ange collecteur balokoti banzembo bazolokota banzembo bazotia ba panier. Ayibisinga tolanda bango. Ba ange wana musuba zaki na ba 2 ailes. Musuba za nango 6, ba musuba za nango 3, ba musuba za nango 4. Ba ange ko bazopumbwe. To bandi kolanda bango. To moni bango ba mati ba dusoli ba kiti. Mbala moka bisinga yaka to bima. Tango to bimi na bango. To moni to zongi na création. To zongi siko na mokili. Ba ange wana babandi ko sopa banzembo. Bazo sopango ezo kita lokola milinga. Ezo kita na mokili. Na tuni banzembo oyo ekei wapi? Lokola expliquer kinga milinga wana esa banzembo o ba ange bazo collecter. Na ekei wapi bisinga banzembo oyo ekena mokili. Kasi ba musicien oyo bakoyemba banzembo wana ezali ba oyo bazali kotambola na sanctification. Bazali kotambola na crainte de Dieu. Nde bango bakoinzala inspiré na banzembo oyo. Bakoyemba banzembo babeli bakobika. Bakokatini bakotambola. Ba aveugle bakomona. Batu bazana ba problème bakozwa ba solution. Kasi ba oyo bakotambola na sanctification te. Bango bakoyi kozwa jamais biloko ezali santo epa ya Nzambe. Voilà maman. Aujourd'hui c'était comme ça. Bango basopaki nani bazwaki yango anase. Esuka kindenge ni ba nini o bayembaki banzembo to na inspiration utaki na ténèbres. Asuko za inspiration utaki pa Nzambe. Nani nde bazwaki banzembo yo. Prophète Maloba Esuka pona. Voilà, merci beaucoup. Mais par rapport ya dîme tozongela yo mais leloti. Tozongela yo okoyipisa biso si réellement Nzambe tabaki dîme
bato bafuta poli kama badimo bapaste bamebe baboyaka bato bafuta badime oui c'est aussi réellement dime eza maloba ya nzambe oyo alobaki yo futa po bato na ye baoboya ye kuna likolo auti na yo andimi siko toyeba te nzambe alingi nini. Merci maman, je pense que ba question na yo ezali très bien na ko répondre ekozwa ngo pe kaka yango moko réponse tant tokokota na paradis na ebandeli ezaka loko en général mais tant tokokota na paradis kokoma siko na ba détail komona histoire nyonso maloba nyonso bayisinga na ebandeli tokokuta ngo lisusu na kata paradis. Voilà maloba nanga suka toujours nzambe apambola bana na ye tozala na elikia ete esika ya malamu ebungisa melinga ina yo ata na bolembu ata na bokakatani ata uzokoka te kangama na nzambe oya ndimeli Yesu akozala jamais déçu oya ndimeli Yesu akozwa bomo ya seko atokutana ba problème atozana ba difficulté lelo zangi réponse olembi ko sambela na biso yikampiko atozana ba problème ozozwe ya noté yeba ke nzambe azali consolation libela na libela soki mobali no zangi ko peso consolation soki bana no bazangi soki baninga soki ba famille yeba ke le grand consolateur des consolateurs ezali nzambe ko perdre elikia na yote talela nzambe kinosuka nzambe apambola ni Nazareth nzamba pambola balandi nyonso nzamba pambola musala oyo soki esika oyo te tokokaki ko partager na binote d'expérience oyo tobiki na nzambe. Merci l'homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci bato neso balandi biso ezoko base koko bato zo continuer tozoko ba toujours on est là. Abonnez-vous massivement na chaîne oyo les Nazaréens. Là aussi si cliquez directement au s'abonner pour que landa beaucoup plus ba témoignage oyo ezoleka ngai na lingi bino mingi la princesse de l'Éternel. Ce qui est masi azongité. Nde tokutani mikolezo ya ba big salutation maman Foura Tabou depuis Issa Nekab ma soeur du tout le temps de chaque jour de chaque instant. Maman m'a dit que bani God bless you ainsi que la famille na papa mobimba na église pourquoi pas maman Marie-Claire Kawa bande konyo surtout maman Betty Wani maman Betty Wani mikolo na kanisio mingi na papa Wani nzamba pambola bino makasi bato bamone nga bango baipsa bango ke mwana bino koto aolela aomona bino te. Que le Seigneur vous bénisse. Marlène Bouy, ciao. Loba Satan azana ba problème. Asimbi kisi asimbi kisi yali kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini osimba. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous acceptez Rabiso na banda kunabino ka lolenge tozali. Vraiment to rosenga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi to ko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komia wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc faut s'abonner au epipe muninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel
Je vous aime beaucoup de l'amour du Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, quand émission au Tali, attaque au Tali. Donc, toujours sous kaka na ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que moi, tout que moula izate, donc, ba témoignage au landjo, table sainte au lundi, mission ka au landa oyo, attaque au lundi à mouké oyo. Donc, cliquez le lien où ils en a sewana. Après titrage, kazo landa wana. Donc, sur le titrage, na sewana au mona lien. Alors, cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc, cliquez kaka donc au Tali attaque. Au moment titrage wana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et comme mayo na les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Bientôt nous commençons les cours. On est en train d'inspecter, de voir ce qu'on va faire. On va essayer de faire quelque chose. On mange d'abord ou comment? Non, on mange d'abord. On peut s'échanger et puis on mange. On mange à la 6 minutes. Ouais, relax. Je suis ouais. N'a vu les clips on a fait le la gomme. Soyons mon avis. Mais oui, et bon, maman, yo, monsieur, a quatre. C'est yo, monte à ma bête. Mino, pardon. Quoi spécial, ça? Et combien tu évangéliste qui pas phrase, là on va te faire aux assos. Donc, pardon. C'est pour la gloire de Dieu, bientôt, donc à l'issue. C'est parti.
loboko epesaka ekopesa lisusu loboko etabwisaka ekokamba biso tozoye